chers abonnés. Merci beaucoup pour nous capter dans le magazine Au cœur de l'homme avec humble servante Gloire Babi et la princesse. Merci beaucoup, papa, maman. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de beaucoup capter depuis province Péville à Kinshasa. La chaîne Abino Oezo Pesabon FM Télévision. Merci beaucoup. Bonjour à mon papa, pasteur Jacques Kafoua. Merci beaucoup, papa. Papa Moutima Malamou. Bola Meleke Belé, papa. Merci beaucoup, Nabino. Merci beaucoup. Nababoué Nabiso de partout. Il y a ma province Nyonso. Il y a en Australie, Kuna. Merci beaucoup, Nabino. Belé, 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 belé. Au cœur de l'homme, un nouveau numéro. Toujours histoire moko et le vite fait. Histoire de famille. Conflit familial. Oyoyo. Ah, chers abonnés. Boyebi na famille ezalaka papa, maman, tobota makana bala basi, bala mibali. Ezala papa moko na ndeko na ye. Papa na biso Paul. Ndeko na ye bongo ezalaki leki na yo ezalaki bongo papa na biso Benoît. Mais papa na biso Paul baba kosala ba voyage na bango Chikapa Kinshasa. Na pesi pe babona so nyonso ya Chikapa bambote. Papa na biso yo na ndeko na Benoît baba kosala ba voyage na bango ba okina Chikapa bazoya awawa bazosoma biloko na bango na Chikapa bazoya otekela biso pe awawa na Kinshasa. Mais ekomaki na mama moko boye kope moko boye ya diamant. Papa soka ndinga kendaka bongo akutani na sango wana na Chikapa kope moko ya diamant awawa ezofuta. Alors non ngapena na timbela G balinga bakena ba G ngapena timbela G. Ayo betele kineli solo. Tama yana Kinshasa ayo betele kineli solo. Alo ba ayo bisa ya be ndeko na nga Benoît. Ndezawa na kenaki voyage. Na zongi na yoki kusanga kope mo be kuna boye. Ya diamant. Ya solo vie. Ya solo vie. To tia mtu. Azaki na $2000 na ye. Oza comme $2000 ye pasa nisi $2000 allez. Bon mi baleki Chikapa ye. Wo. Baluki ba creuser kuna bazui diamant ba teki diamant bimiseli bango penza mbongo. Balongo na capitaine na bango bénéfice tikala ki wana bateka e bakabola ki juste. Yaya a continuaki ko sala ba copine mususu asali ba boutique na ye mususu achango na nini na ambiance asala ba ambiance. Asali ba ambiance na ba si akoma so boyebi ka ndenge zala kaka. Papa misusu mais eza papa biso FM télévision te. Papa biso FM télévision basala ka bongo te. Basala bongo te ba boye na biso papa biso ba ya abonné FM télévision. Mais papa biso ateki buzo ba liboso mai les ongesima. Azui Kinshasa alati na mapeka, Chikapa alati na mapeka. Ako osala ambiance na basi. Leki na yende ngatikala ki awa lobi non. Ngai mbongo na nga oyoyo na sala ngo etika lokwa souvenir. Na kozala te, bana nga bakoki ko bénéficier. Et alors, leki alukwa ki mwa mabele na ye, abetisi mwa angar na ye asombi, abeti angar. Angar lokwa ma neto benga ngo bandako manzanza wana. Azuma pire petit na ye atie na ndako wana. Po na tala kaka ezalaka so bamoni ka lupango wana Kinshasa ezala nango bongo. Bamoni lupango moko boye, ebotela ngo matiti mutu akipaka te, baye na bango pe balongo pe batongi pe bakati yo bayibi. Mais ye azu atimwa petit pire petit na ye kaka pona akengela lupango. Et alors yaya na ye bongo zai papa na biso Paul. Kokoma na ye abandi kokoma komi ko kweya ko chite. Bongo nyonso azalaki na ngwana na ba bénéfice nyonso piu na maye wo. Basi bazu ya part makamuni musu ezosimba kaka te. Motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te toyebani te cher abonné. Papa na biso Paul après avoir kosala ambiance na ye lo yenge na ye akweya komi par terre mbongo azongo lisute. Et alors azoki pe na Kinshasa ba mama BRS na ye bisi ya bi papa on futa ngate 3 mois ngwango garantie na yo de se consommer. Libérer ndako na nga na tia ba locataire mususu. Bani ko siple maman maman non libérer ndako na nga. Aye ko raisonner. Aye bisi mo si na ye petit frère na nga ba période moko boye abeta lisonde ngezalaki.
ta ko to sala ki boye mais ya soma ki ne lupango asoma mabele asolo acha baloka ta pire petit ne mona ki ko yebisa ye que nga na sana beso na kota kuna lokola mama ba res abingani biso na ndako abi eza pe ida malamu ake inde pas petit frère abi telepe ayi se pe solo abi petit frère nanga dina zawa ngande ko no grand frère na yo nazali banda nazali pesa kolala na mwasi na bana mena lupango wana tana vana nanu wana ti na luka comme ça nazwa pe mbongo garantie na ke ko futela grand frère petit frère na yo papa biso Benoît alobi grand frère na boyelo te mais pire petit nanga talaka ba famille ngo babengana pa na bango na chai wana mais ndako na penda eza pena bien te ke olala yo na bana na mwasi parce que ndako wana ebongi te batol ne beta nga wana ya pena makasi te papa na biso Benoît atomboki et papa biso Paul excusez-moi papa biso Paul atomboki alobi non yo pensa makila na yo ozo préférer makila libano oyebi te tadami te famille na ye te olo préférer nga ndeko na yo ozo préférer muta libanda yo za makila na ngai te ngam na lakisi okopo wana na kokende kovanda na lupango wana toyebani bilongi kasi mitema te makambo ya lupango oyo makambo ba conflit oyo ya boye makambo ba conflit oyo bandeko et ça m'a appelé mingi na Kinshasa to mona ngo tozo vivre ngo eza histoire vraie fabriquée te mais histoire vraie et papa na biso Paul alobi ngai fallait na kende kaka parce que yo yeba ki makamba ko prendre ngam na brancher yo na ke le kovanda leki na lobi bon loko zo insister mingi nga na zo yebisa pire petit nanga alongwa comme ça yo on vanda na yo parce que ya okoma ke petit frère na ngai aza mutema mabe opandanga sango fali mobimba alingaka ngai te takuta pimelinga bisika somba mutema mutu asali bonne volonté alakisi bolingo loko insister kende ayi si petit frère na ye ba si pire petit na ye zonga grand frère nanga azoya kota wana bavandaki leka libéré yaya bavandi yaya vandi pe na lupango wana 1 mois 2 mois une année pe koki yaya yo zo makanisa yebisi leki nanga na lingi na mbongo mombe na zana ngo awa na soma ba sac à ciment pona na tonga mur parce que mabele oyo eza mabele moko eroso ya salema mabele eza makasi te na soma ba ciment pona totonga ba mur leka boya lobi te nga na pesa ki yo ke oya kovana na pesa ki te ke otonga na lupango na nga otonga ota ba mur non na yeso kaka kene ovana na nga wana eza ko te ke otonga ba mur et yaya pe azongaki na ye et alors cher abonné makambo ne ebandi awawa toyebani milongi kasi mitema toyebani te mvula makasi ebetaki na butu moko boye na mois de novembre ka ala Kinshasa nde mois de novembre ndenge bamvula ndenge landanaka awe betaka esalaka ba érosion esalaka ba dégâts naza biso nyonso toyebi yango biso nyonso tomonaka yango et alors mvula ebeti lokola batongaki bamire wana te mai ya mvula ebandi kobuka mabele ekweyisi lupango ezalaki likolo na bango ntango ekweyisi lupango ezalaki likolo na bango wana bango bayoki na butu na katikati ya butu ezalaki bavers ba 1 heure 2 heures papa Paul alamusi mwasi na ye abi nayoki lokola ekomowa makasi abi wi tobima libanda babimi boye mire déjà se ebandi obuka deja ndako ezalaki likolo na bango babi tosala nini ale babandi kobimisa biloko babandi obimisa biloko babimisi bawe nanu bana babandi mobali abimi azwi akangi bana mai ezokita lokola soki mpe eloko nini lokola ebale lokola fleuve ntango mai ezokende mobali akangi bana lokola bana bazalaki nano mike akangi bana bango azokita na bango atioli na bango akei na bango mosika ake kodepose bango neti na lupango ya mosika place eroso esalamaki te eta azonga azwa mwasi na ye na mwana mosusu oyo alalaki azalaki nano na kwisi nano ya pongi
eta zwa boye mwasi siko atikali na kati azoyebisa ye zwa mwana nga na zwa mpo mwasi azala na bakese na ye azalaka mama likelemba azala mama likelemba bomba bambongo bato sikoyo ndenge abomba mbongo bato wana bomba moma quelque part sikoyo ntango mbula ezosala badega balobi te mbongo bato ekoya koyindela nga pamba na nsima awa naye kota prison mpo bambongo bato nga aza mama likelemba nakende nazonga nazwa saki na ngai ya mbongo mpona nabima ayebisi mobali na ye zwa kaka mwana oyo atikali kende na mobali alobi yaka tokende abi te naki okozwa saki ya mbongo natiaka mbongo ya bato talaka ndenge ezalaka eta mwasi akende kozwa saki ya mbongo abima boye mwana ekangi na bakwisi moyen ya kobima eza te na somo wana azwi saki wana avize ntongo asili saki wana avize mobali na mosika azobela mwasi azobela au secours na 2 heures nana koyoka yo nana koyoka mwasi wana et alors cher abonné na passe na motema ndeko na biso mwasi ya papa Paul akufaki ntango akufaki bongo okotala ata 2 fois te bamwelon ekwelelaki ye mbula ntango ekatani ba 5 heures nde bato baye wana baluki babimisa corps na ye ntango baluki mpe corps na ye corps ekomi nango ya leta bake kotyango mpe na hôpital esili bakonzi papa Paul nde place conflit ekoti entre les 2 frères chers abonnés ya FM télévision bobosana te bokommente bolike bopartage la famille problème eza likambo eza awawa makambo ezosalema eza réalité papa Paul akomi komenace eleki na ye abandi koyebisa ye soki opermetaka ngai natonga mur nabongisa ndako oyo natonga mur makambo oyo enge komi na mwasi na nga te mwasi na nga na sa mabele eza baje na yo eza baje na yo seke osimbaki basengi o sacrifice nde mwasi ko sacrifice yango okozwa mwasi na yo te okozwa bana na yo te okozwa na ngambo ya mwasi na yo te mais oke kozwa kaka mwasi na nga mpe mwasi na nga ndenge akufi bongo akufi na zemi na nga ya 2 mois ayebisi papa na biso Benoît nga na yo likambo oyo ekosuka awa te parce que eza baje na yo okoti soki ndako na nganga so osikali nini nde mwasi na nga kei yango baye koinsiste kotonga lopango na nga te kotonga lopango na nga te nzoni ozalaki na profit eloko moko ekosalema Benoît mpona nini nga naza ndeko na yo naza makila na yo oza na grand frère mosusu te oza kaka na nga Paul okosala yango boye okosala yango na mwasi na nga Benoît mpona nini papa biso Benoît alobi nzambe mokili nasali yana na nga nini yana na nga azokanisa mabe naza te na pense moko te nasali ata mabe te nga napesi na motema na nga mobimi na bakoloba deja ke anga wana kuta ezala yango bien te omérite te ke mwasi avana na yo na mwasi na bana na yango natiaki kaka pire petit na nga wana oyokaki te ntango oyo epa na ngai oyebisi nga ke otonga ndenge na boye yango nasali mabe nga nakosala mabe na yo yaya na nga mwana papa na nga mwana mama na nga nakosala yo mabe te cher abonné ya FM télévision likambo eye problème eye makasi problème ekwei yawa motema ya moto sanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te naloba yango ata boza papa bobimi bamapasa oyo boza bajumeau bajumele toyebani bilongi kasi mitema toyebi yango te papa na biso Benoît alobi azolikanisa bi abengi banoko abi ngai awa ya na nga Paul akomosala nga bamenance na supporter so balangage ya na biso ya na nga abimisela nga te akasaka lokwa nga na bomisi mwasi na ye banoko bamama leki batata mwasi boya bafixe pe rendez-vous babengisi mpe ndeko na biso Paul yo mpe fo ozala yo naleki nango ozala tosangisa nano mayele biso nyonso na banoko na batata mwasi na baoncle tosangisa nano mayele likambo oyo tokosukola yango mpe tozwa solution arsante dimanche babengisi mpe ndeko na biso papa Paul aye banoko tata mwasi bamama leki bango mpe baye wana mais depuis babakozela papa na biso Benoît leki azoya te
mais yini mutu abengaki na biso na mutu ya liboso sikoyo ti ero biso tozela ye balobi te bazwi likanisi te babengai na telefone babengai na telefone boye nimero ozoleka te oyo eza comédie omo eza nini baongle mpe babandi mpe koloba ti biso totiki baoccupation na biso makambo na biso toyawa mpo na bino mais yo sikoyo oza te bango awa banoko bata mwasi bazozela kuna ndeko na biso Benoît asalaki accident problème esu likolo ya problème ale mwasi papa na biso Benoît aye kobenga lobi nde eza aye sikoyo na ntongo epa ya papa na biso Paul nde eza boye leki na yo asalaki accident lobi papa na biso Paul alobi omoni nzambe aza nzambe omoni nde nzambe na frappe ye yakasala lokasi akoti mwasi na ngai na sa mabele nzambe akotika ye nzambe omoni nde punition ya nzambe nzambe moto afrappe ye mwasi na ye arekete na motema nzambe na moto afrappe mobali na ngai to nini ale mwasi mpe mbala moko azongi na ye ale papa Paul mpe atambwisi sango bayebisi banoko omoni asalaki accident nde amwanaki te wana asalaki accident eza frappe ya nzambe nzambe nde asali bongo ndeko na biso na hôpital ti mikolo ezokende bazotraite ye nzambe ayosunga ye sante ezongaka normal te ezongi mpe normal e alors ndeko na biso ntango abiki na nzoto sante ezongi makasi ayebisi banoko bamama leki batata mwasi boya nde bomonaki nga te boye ezalaki ke na salaki accident e alors baprograme mpe dimanche mosusu basali réunion ndeko Paul mpe azalaki wana yaya na ye ye mpe azalaki wana banoko bamama leki batata mwasi bayaki e alors balobi omoni nde nzambe ndenge afrappe yo moni accident ndenge osali ezaki masumu oyo osalaki okotisi mwasi nango na sa mabele omoni koswana ebandi bango na bango discussion makasi entre les deux frères bakaboni kaka bongo conclusion bazwi te e alors ntango conclusion bazwi te wana ndeko na biso Paul yaya bamoni kaka mbala moko boye place wana ebukanaki wana ake abengi bato babandi kosala misala mpona batonga abi lopango okozongo lisusu te abandi kotonga mutu basinale Benoît to basinale ndeko na biso Benoît ndeko na biso mpe Benoît yeboye misala pene ebandi kosalama mpenza ko e alors mbala moko koswana ekotaki bango mibale bakutani koswana ekotaki bango mibale ale mbala moko ndeko na biso Benoît azoyebisa ye alobi eza te ke nde nabwaki otonga mire yango wana ke mwasi nino akufaki mpona lopango oyo ezalaki ya nga naza na droit ya kosala makambo nyonso ezala misala nyonso na lopango oyo kanga monoko na yo nga na kotonga lopango mpe d'avance ke lopango ozwa yango te lopango oyo ekomi ya nga naosasa misala awawa ekomi ya nga d'avance mbongo ya lopango osombeli yo ngambo na branchaki yo na cope wana soki nga Paul nabeta yo lisolo te yo olinga kozwa mbongo ya kosomba lopango wana lopango d'avance ekomi ya nga ndenge so mpe Benoît alobi non ekoma yo na ndenge nini tandis ke mikanda buku ya lopango ezalaka epai na nga Paul eza epai na nga Benoît ekoma epai na yo ndenge nini baza kaka bongo balobaka pena bongo balobaka conflit familial nde yango oyo bandeko ndeko na biso Benoît asala nini cher abonné oyo bozolanda na biso na FM télévision est-ce que asalaki mabe ya kozwa yaya na ye ya kotia wana na lopango wana ou bien aza na maboko aza na makila ya ndeko na ye ya mwasi yaya na ye na maboko kende yaya na azoloba ke bajeune na ye akoti ndako ya nganga mpona asakrifie mwasi na ye aki la faute cher abonné faute ezowuta wapi ndeko na biso Benoît asala nini ayoyememela biso akende na leta ya kota likambo ou bien est-ce que kaka entre bango mibale na famille andaka ebaya mibale asala nini balobaka basungaka nzambe te yango oyo ezokokisama basungaka nzambe te mais atali boye mwana mama na ye mwana ndeko na ye akoki kotika te libanda te akelela mais tala nde likambo ndenge ekomi lelo lopango oyo ezowelana entre les deux frères
baza kaka boye kita mata bazwi nanu solution te. Ndeko na biso Benoît, cher abonné bosunga papa na biso Benoît asala nini pour le moment. Voilà. Est-ce que makambo ekomeli les deux frères papa na biso Paul na papa na biso Benoît est-ce que ekomela pe bino que osali motema malamu ya kosomba lupangu na yo olobi te ndeko na ngai mwana mama na ngai yaka kovanda mais ala longue ndeko na yo kaka wana abalukeli yo. Est-ce que ekomela pe bino? Est-ce que papa na biso Benoît asalaki mabe ya kozwa ndeko na ye komona ye ke mama lupangu mama baeresi na ye bengani ye kozwa ye kotie wana malgré ndako yango ozalaki kaka bongo? Est-ce que asalaki mabe? Est-ce que faute pe eza ya ndeko na biso Paul ya kozwa ndeko na biso Paul ya kozwa leki na ye ya kozwa ndeko na biso Benoît, excusez-moi, ya kozwa ndeko na biso Benoît kotia ye kovanda wana mwasi na ye ndenge akufi? Est-ce que eza que papa na biso Benoît akotaki maison bandako ya nganga mpona asacrifie mwasi ya yaya na ye? Eza kaka mituna tozotuna. Vraiment, bandeko na biso aki la faute entre les deux frères. Topesa raison epai ya nani, topesa faute epai ya nani. Eza na bino ne mutu boko benga botia pe ba commentaire na bino parce que papa na biso Benoît aza na vraiment na besoin ya makanisi na bino asala nini pour le moment. Akili nango na l'état ou bien asuka nango asala ndenge nini na yaya na ye oyo eza bongo papa na biso Paul. Eza lisolo moko ya pasi mais ezosenga kaka lisungi na bino. Merci beaucoup ndenge bolandaki biso de partout, chers abonnés à FM Télévision, eza bongo magazine na bino au cœur de l'homme. Au cœur de l'homme, eza ba histoire vraie, ozo leka na environnement na biso, na ba famille na biso, na ba histoire ozo bemela biso pe bolingo, ozo bemela biso pe misala. Vraiment, toza na besoin na bino, toza na besoin ba conseil na bino, toza na besoin ba remarque na bino, bo commenter, bo partager, bo s'abonner la famille. Merci beaucoup na caméra na sungamaki na préfina na réalisation na sungami na Fally Matoko, mon coach que j'aime bien, papa langa le koba mirankianvu. Merci beaucoup na bino pour na bolandaki biso na bopesa biso penza attention na bino. Sans oublier merci beaucoup na mon papa, mon pasteur Jacques Kafwa depuis Australie. Merci beaucoup. Bambote pa ya mama bana tout na lingi bino mingi ya koleka. Ezalaki bongo gloire babi à la princesse na compte ya émission na bino au cœur de l'homme. Motema ya moto sanduku ya boye jamais ezala ni par ailleurs toujours na FM Télévision. À très bientôt. Bye.